La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Na koleka nanga na shema ya TV, na koleka nanga na shema ya TV. La chaîne, la TV. Hello, 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 bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, na ere écoute libino. Na pesi bino mbote na kombo na Yezu ngande kuna bino mama na bino leki na bino na Yesu busaba télévision na bino ya ko partager sur li solo bande kuna ngai donc balobi bozala toujours branché na kata Mabia Star TV babi bo partager image balobi oyo aibi kaza li solo ya ko pesa Mabia Star TV numéro téléphone ngeza ya ngwana bande kuna ngo contacter toujours nga opesa li solo o li soko pesa mayele te makamso le kana compétence ba kwa Angola tena ba compétence ba kwa Angola bande kuna zela ba Congolais na bangolais biso tuza mutu moko na sina le beloko yana bande kuna ngai fina kaka na ngonga wana ote osabone fini ngonga na tant tozo bois que lo na kata Mabia Star TV oza pe na souplicité oza na souplicité ya ko zwa ba makamzo le na kata Mabia Star TV balobi na lata mo linete na ngai sala ngama bien tena longola bande kona ngai na lisusu ya kobeta lisolo oyo eza lisolo ya koseka meza pe lisolo ya pasi bande kona ngai ya balobi bo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV bokozala dessus te bande kona ngai na bapesi ba mores na ngambote ba more na ngambote place bozali na pesi bino mbote merci beaucoup bande ko zo soutenir Mabia Star TV de près de loin nzamba lola asala biso bolamo biso nyonso tout nena bakara bande kona ngai likoni moko epelisaka moto te surtout sangisi likoni moko mibale engeli bake moto kopela na asina lebe loko prophète mikona komo bande kunanga ba pesa ka mutu lipa na nzala te pamba te soko pesa lipa na nzala kuzana shwate akolia ngo pamba te azana nzala mais soko pesa mutu lipa azana nzala te bande kunanga akolia te na asina lobi eloko place wana yaona bani ko pesa mbote na ngai balobi na JC Meya de boss na kata London babi motema ya Aureline Meya ya bino ya babi couple moko ya bupia donc na pesi sumbote na Christopher Songo babi mobala zanga ke loko te na kata poche na ye na kata London na pesi mbote sans oublier bande kuna na pesi Vunda Pati Vunda super bien yo déjà na kata Mabia Star TV na pesi mbote na kata France sans oublier bande kuna na pesi Fola Mazambi babi raya kitendi étoile mboka yayo yangwana na kata France sans oublier bande kunanga na pesi sumbote na babi Yasimine petit frère de Jésus na kata France babi vie na ngani kese dans yayo yangwana na pesi sumbote na babi na Chesco Mokonzi balobi yayo yangwana na kata Mabia Star TV sans oublier bande kunanga na pesi Matimona mbote mingi na kata France na pesi Sami Makome mbote mingi na mboka France sans oublier na pesi JP Bwaka Kisikitia babi kolo kandena na kata France na pesi mbote place bozali yo babi bande ko na ngai bo s'abonner massivement na kata Mabia Star TV bokozala dessus te na zengster opesa mbote na ngana dadi Ilenda na kata France na pesi mbote mingi sans oublier na pesi Patin Zambe Madame Dauphin na pesi mbote mingi na kata London babi mwasa to na be pisse babi bo poto na ndenga mukete. Merci beaucoup na bandeko yo bozui ta ya kolandanga merci beaucoup na oyo stif téléphone na yo ozo landa ning na zolo bana poko lolo bandeko na ngai lisolo ozo connecter ezo ko concerner toujours biso ba kwa Angola tena ba kwa Angola ba Congolais na bangolais biso toza motomoko yo bandeko na ngai numéro téléphone eza yangwana oza lisolo bien obengi opesi Mabia Star TV tokobeta lisolo swaka yo lisolo monike ko pesa ngano mayele obengi biso tokobeta yango soki poza na besoin apere ki mboka nso zali bande ko na ngai contacter toujours Mabia Star TV na téléphone numéro téléphone ezana toko poser ba pere ki place ezali bon besoin ba pere ki yango yo babi ya bobazua piso pa Mabia Star TV te babi peso zali bande ko na nga toko postolo pere ki na yo na pesi susumbote na nga balbi na Platini garçon noir de Belge na peso mbote place ozali na peso mbote na nga na bandeko oyo bo s'abonner déjà na peso mbote na nga bandeko bozolanda nga na poko alolo oyo ko s'abonner na peso ba bisou à trop
place ozali. Merci beaucoup. Bande konangai na ye lisusu na lisolo na poka lelo ya kobeta lisolo zo concerne biso bako Angola. Bako Angola bande konanga tona bako Angola ezali ba Congolais na Bangolais biso moko tozali na kati tozali biso sundenge moko. Bande konanga nazwi lisolo o epa tonton moko na mboka Londres awa tonton na lubina tanga na ngai kombo na ete. Kombo na ye tonton X. Tonton X wana bandeko na ngai avandi na mboka ya Londres. Tonton na bandeko na ngai asalaka musala na ye ndenge kaka moto nyonso to alukaka musala na ye. Place o tonton X abanaki kosala bandeko na ngai bino mo boyebi ba Congolais mikolo soko moni bango ndenge bakati basuki batiki mandefu lokola bababa kunzima teke baza Congolais ozo kanisa mso aza Ghanaiens bien mso Nigeria bien ozo kanisa kaze ekolo moko boye me aza ko Angola te. Ndeko na biso X alobi mabi ya na musala balako sala na yebani na bato ebele me bato ebele bayebi nga naza Congolais te. En plus ba mama musu basala kawana baza ba mama Congolaise bayebi ngai teke naza pe ndeko na bango Congolais. Soki bayeka na musala ndenge zalaka bapesi mbote elo balikani. Mi papa wana ayebi ke ba mama na baza ba Congolais pa yokaka bango basolola na baninga mususu. Me ye bati koyoka teke aza Congolais wana yebisinga la star bayebi te na ndenge soko moni ngai na libandi naza nango na tiki mandefu kondi bateke Congolais. Lokola nga pe na seksa ba ngai papa benga video na tala libandi na yo. Na tali pe tonton X wana na video benga live na video na WhatsApp na bandeko na nga soko moni ye onire Nigeria onire Nigeria. Onire Nigeria kondima teke Congolais. Donc azani mutalibani siko akatene suka tiki siko mandefu ebele. Mais sali ope bien tonton na nga. Esali okitoko makasi. Tonton na siko na musala ndenge zalaka kaka ke basalaka musala ya cleaning. Iza na bureau moko boye bakombolaka msu toilette biloko na cleaning nyonso tu basalaka na kati ya office wana. Siko tonton X ayebisinga bazalaki na bazalaki na manager na bango azalaki Ghanaiens. Manager na bango na azalaki Ghanaiens azali pe garçon moko très bien. Misala soki ezali abengi ape soki eza pete esi ke musala lo ezate moyo ya ezate. Ba kontina kaka. En attendant ba mama na biso na ba Congolais basalaka pe esika mususu na ba clean na bango bazo kombola. Moko ndenge ezalaka kaka ke na kata cave bozo kita na se pona kozwa bakisi pona kosala ba cleaning na ba bureau ndenge ezalaka kaka ta muso mona tonton na kiti muso amoni ndeko wana Congolais akuti mama na Congolais na se parce que elo na minute wana mama na yebaki teke papa na za Congolais mona pe papa na pa zo bakisi na epe na se ya cave moi se pa zo bakisi na se de bureau mo ba robo bakisi omona zo bakisi ngwale ake na ngwa matina on likolo asali musala na ye a clean ba toilette ndenge ezalaka kaka. Nzoka nete ke bandeko na ngai papa wana ya Congolais ndeko na biso X ya Congolais alandelaka ba mouvement nyonso tu o bandeko na biso ba zairo basalaka. Alandelaka bango na baninga ne basololaka ye ayokaka nyonso tu. Mais amisala teke aza Congolais abetaka kara. Alobi mikolo mususu boye bavandi na office ne bazo sola kaka pona ko dixité ba air ya musala. Manager alobi no ba air ya musala lokolo yeko mo passe mingi na ba moment oyo ndenge ezali nazo kata bino ba air ndambu. Papa na lobi nazali na ngana eloko koloba te pamba te ezala ngo normal ba moto zali batu nyonso ba okena msu ba temps plein ba air na bango éliminer. Papa na lobi esis pe kosola pe basali pe bayoki pe akope akoloba pe alobi me bandeko na biso ba Congolais batiki koyeba teke ndeko na biso wana ya Zaïrois aza Congolais bandeko na batiki koyeba teke aza ndeko na biso Congolais. Tango pe basili pe réunion na bango pe meeting na bango pe sili ba panzani pe bakei lobi nango papa na lobi tokomi kokutana na me ndenge tobako kokutana vraiment parce que ye ba chanda ke ba pesa ke ba air ne ba diminaki. Mais ndeko na biso Congolais lobi la star na o remarqué que ndeko na biso mususu ya Congolaise ya mwasi ye azawana ba RN chanzaki te ya banoko ya kaka temps plein mais comprenez ki yango te et pourtant ndeko na biso ya mwasi na bandeko na nga ye aye musala sima par rapport ya tonton na biso na X
normalement soki balobi batika moto asala ba RB so totali bien bakotika moto oyo awumeli na bango na compagnie mais ndeko na biso X abi mabi na comprendre ki te mais ser wana yesi malanga mais na moni batike ka temple asala ka temple mais nga bakati ba R mususu na mona ki ngo normal mais R moko pe bo albi na mona ki ngo lokola eza normal te a continuer kaka osala musala na ye ba jour akendaka musala musu bakutena ser wana congolais ba pesa di ba mbote ndenge zala ka mbote bande konanga sikoyo ko ba mama ko boye tonto la bila sta jour nga na pe na zo ya musa to okuta bande kona biso ba konga parce que to sala ba musala mako amoni ser wana komi komema biloko na biloko na saki ko na chasser biloko kolia amona ka ser wana biloko na chasser ya kolia me akipaka na yete biloko na yela kanani amusu ye moko mami mais musa to sala ya cleaning zate ke to sala ka musu bana tongo ti 18h non ils ont bandi tongo amusu ti 15h to silisi beti 14h to sito koma jamais ti 18h asera ko yela biloko ndeko na biso X alobi la star na mona ki on epé suspect mais moi pas retourner pe zate parce que bango ba yebinga ke nazala nga congolais te ay mo ko mususu boye akoti na bureau na ye na bureau ya manager na bango na Ghanéen apesi ye mbote tanga apesi ye mbote bandeko na ngai atuni tatana oningo lia biloko parce que manager na biki aza congolais parce que na ba document elakisi ba document tanga apesa ki lekse kaza congolais siko papa na Ghanéen ndenge tonton na biso X a expliqué nga Ghanéen na yeba kite ke bandeko na biso abasi ba yebi ke papa wana X aza congolais ba yeba kite na minute na bandeko na ngai ndeko na biso pe X abisi tonton na food ni ngo pa bi congolais food bi basi na mini ba congolais ba yebi ko lambe parce que yebi kaza congolais ya bi ya basi so ba congolais ba yebi ko lamba ya bi food nini alakisi wana biloko na biso to lamba ka basali mako abima bia ona mona zaki makoso na mo legime pembeni na makemba pembeni na abisi manager wana no thank you na kolia te na zana ngala nzala te manager la bangona tanga zolia aba congolese women donc basa ba congolais ba yebi olamba basa ba congolais ba yebi kolamba esili nango eleki nango ndoko na sope X epa ya musala ya kanene musala bakutana ba ser wana tamsu na cave plus ba produit o bakena ko sukola ba o plus ba sala ba clean na ba pe za na stock mo ba bomba ba kiss wana ba kiss o ba sala ba clean ba ndeko boyebi o sala cleaning na mboka poto ba kiss ba batika yango bisika do batika yango n'importe donc batika yango bisika so tout eza na esika moko boye batika yango ndeko na biso so akute pe asisi musala na tango ke zonza bakisi bakute ba ser wana ka elo balekani se na biso na zero atika ko yeba jamais ke ndeko na biso na congolais azali ndeko na ye atiko yeba pete mukolo mususu pe kaka bongo akoti na bureau ya manager wana zala ke asirisi ko clean ne ba bureau mususu ko siso clean okangi fungola sko po ke opesa manager fungola po ke musala na o esili papa na biso ndeko X alobi la star na moni susu na mesa na ye me wana yebisanga te ke congolese mutalambi na moni na mesa na ye na moni balambi madesu na Thompson pembeni na kwanga pembeni siko tonton na biso abi la star na raisonner ka bi c'est que ba congolais oyo kana kutene na tongo na mona ke na chasser c'est que biloko oyo ayelaka manager bandeko na ngai eza lisolo ya soni eza pe lisolo ya pasi ya koyoka lisolo oyo ndeko na biso papa na biso abeteli biso pona biso ba mama eza vraiment soni makasi mingi manager na pe azolia pe kwanga tonton na biso pe X ayoki bongo akei ko kombola akei atikile fungula akei abi eleka nango pe kaka bongo yo na lobi bandeko na ngai na yebi te soki Karine sekele a Bercy ya koloba nini na kata London na lisolo oyo na yebi te soki MK na kata London soki koloba nini na lisolo oyo MK pindi na kata London bandeko na nga tonton X alobi tellement que ayaka musala ba jour ayaka ba okuta batante akutaka na ba chasser kaka nzoka ndete ke tonton wana
ayo remarqué que ndeko na biso moko ya zaïroise ya congolaise ye mutu amemelaka manager wana ya ghanéen biloko ya kolia. Mokolo mosusu mpe amona mpe kaka boye likolo ya mesa ntango azoya kozwa bakle pake no kofunga babiro oyo akombolaka oyo asukolaka akutani na manager wa manager tuni oye retard opona nabi nazoki ma retard parce que nazaki na rendez-vous et pas GP na bengaki me ekotaki na répondeur yango moni moyena zoyo ezalaki te yango mona bani musala retard mais lukana silisa garçon nabi mabia mujour ane lo ba musala atongo na balangi musala 12 heures mais tala ki manager mo zaki un peu cool na biso na expliquer ki a comprendre ki ngai abila sta mnakuta manager so na biroko azolia fumbwa wana abina ebite so bagane balamba ka fumwa na bike fumwa ba congolais balamba ango eza biso ba africain ba kwa angola akuta azolia fumbwa na kuanga na mnoka manager wana lobi lisusu lobi basi na mne ba congolais ba yebi ko lamba garçon lobi pone okufela ka mwose ba congolais ba lamba bi non kasi ladies moko aza awa ya congolese ye mutayela anga ba food on aliaka toto ba komi kirie abi bon da food yo liaka o ezalaka nde ba women yona ba yaka abi no you know that woman aza munjoto mikebo ye mutayela anga ba food yo na liaka she know how to cook donc ayebi ne balambaka garçon abi wele abisi manager abisi kene try little bit toto la bi la stade na ngamba ya robanga te na meki na zu fourchette bana meki mafumbwa wana ba kongole mbanyata mali boko wana da fumbwa na bi ba kongole mbanyata liboko wana to pa silisi akiko sa musala nae nzoka nete ke bandeko na ngai na lisolo oyo tonton oyo mukolo mususu amona ki suspect tanga akoti na bureau ayo kuta ndeko na biso na congolese na kata bureau na manager wana ya ghanéen na office na ba na bureau tant ndeko mobali abeti porti abi ndenge na monela bango la start osa ba mikolo omoneka ke lisolo ya bien vraiment eza wana na kati vraiment te na mnicho la bandeko na ngai tonton na lobi la star na vandi na nga kaka nazota to vende skala bango nazotala parce que ba pe slip o ba futa kingai mbo ba futa kinga ezalaki ya kokokate siko na bani ko disque ala bani net ko saniti ekola ka sayeke taba er na salaki malgré to diminenga ba er mais ba er na sali normal il fallait pas na zwa mbongo bo na ba pe slip na ta pe slip nanga yango ta mota mbongo pesa no me ekokite manager na mbama ebisi ole ya liberata tonton wana ABC mo sana congolese ne tonton na ABC nga ABC ke wait vanda no zerana silisa na tonton oyo to pe manager pe atali pe ayo comprendre que erreur ça mais ke ABC ke OK to ça qui mistake after two après des semaines comme ça ko ta la compte nombo ono etikele ki likolo to baksa be zanga ekara 50 livres likolo mais bina landela ki ango na minute wala bande ko na ngai tonton na abimi tanga abimi mo so na tikali mwasi wana congolese bandeko nanga ide ezate ke ndeko wana congolais aza ndeko wana mobala bimaki aza congolais ezate manager wana pe ide manager wana pe aza pe tana bino bino be kolomba kipa bomba via batute aza pe na tana te ka koyebisa mwasi wana congolais ke o pe ndeko no congolais rien ndeko mwasi pe bandeko nanga pe aza pe na tante ke retourna pe manager wana ke da guy aza ekolo nini garçon aza ekolo nini atri pe kotuna epete ba kontina kaka nzoka nete ke ndeko na biso ya mwasi ya congolais akoma na ye makangu ya papa wana ya ghanéen bakoma ko bimane makangu te bakoma bimane makangu na minute wana ye a remarqué mais abeti karakara mukomususu ABC manager wana bi ndenge nini baleji o bayaki sima na ngai mais yo tiki bon batala kara temps plein mais nga okati ngai na sala bata mukie nazo koka vraiment te na salaire ozo pesa nanda nazo futela nazo koka te tonton la bila sta menga na salaire na mwasi te na bala na ngati mais azana ba copine mais azate ke na mwasi na ndako tanga ABC manager na ABC abi you know what oyebi nini mwasi wana na bimaka na ye sikoyo olela dimine ba
namoni ke ba air wana ekozala bien te ngomoni atikaki ya continue ba air ebele na de ah mais basalaka bo tanga na bandeki liboso na bango ndenge ni abi ba aza girlfriend nga donc aza makangu nanga ekola na lobi aza makangu na ye mama garçon na kongo na bi ah bon esili nango abi continue ka batene ka muke continue bata muke muko mususu boye azomona lisusu ndeko na biso mwasi te na musala amona ka lisusu te mukolo mususu boye alobi te na ye musala lasta na moni ndeko na biso mwasi na pese mbote na anglais tokomoswa na anglais ndenge nini mikolo oyo ozomona na te abi ah mikolo oyo na vana na ndaku bona boso musabi na beta bala likolo yeso ka ne ke garçon aza ekolo ese na beta bala likolo manager ayebi donc salaire na ngele kananga ndenge ile kananga bandeko nanga likolo salaire ya 8 livres o mitiki nzoto donc mandoko na biso mwaswana ya te manager wana te meka bimaka na ye akontaka kaka ke aye donc asignaka place wana aye omona musala muso bandeko mususu ba couvrir ye kaka bongo ndenge ezalaka kaka papa na lobi amona kaka biloko pe kaka mwaso na lamba ayaka na biloko na ndaku na ye siko muko mususu boye ndeko tonto wana akiti aye musala azwi kisi place bazwaka so bakisi na bango amati na likolo akosala musala na yebi me tokutani na tongo na fiwa na tabi pamba te mingi nakuta na fiana na tongo abila sta tuta mabete nakutani na ye na tongo te tebe nakutani na tongo te na vani na nga kaka ba heure moko ba 12 heures na lobi na kita na se na zwa produit mususu parce que yabi passe moza ki salité ezolonga te za na kisi moko longolaka nini mbangu yo na bi na yebi te Gino l'homme à la taille de Jésus soko olobani na lisolo na kata London na yebi te soki Willie Church babi jifa muyanzi na kata London soko olobani na lisolo oyo pana biso ba mama na caractère so ba mama na minute wana papa na tanga kiti tetanga kiti na komona zaneti ba na kati ya cave ni papa na expliquer nga mo ba bureau ba nini ezalaka banda ba ba produit suka zo yoka mo mouvement moko ya bien te mouvement bien te bo point nini ayo comprendre que baza na kati kuna bazo fefa bando na bozo comprendre ba terme azoka ke mo ba crime moko boye mutu mo azo fefa kuna na kati amono ngo bizarre abi na ko sala na kati après tout ba produit ba yo sala makamu na bango awa salité awa tonton la bila star tant nazo bima boye mukete boye na moni ndeko na biso na congolais abimi jo zaki ndo so congolais abimi tonton na biso congolais abimi bandeko na ngai mukete ke manager on pe amoni ye abimi jo ke manager ndeko na biso wana mama na biso na congolaise wana bakoma ko beta na manager dans ma mouvement o ayokaki eza lokola te menjo ke manager akoma ko fefa mama ya congolaise bandeko na ngai dikola musala dikola bakisolo ba air eza lisola soni na mitona tonton lobi bango ba yebaki pete ke ngai na yoki bango abila star tina na peso lisolo oyo obeta ona komite so ko Angola ba mama bino ba mama bochi ko sala makambo ya soni donc na peso lisolo oyo abi blasta na chiko yoka mouvement et salama même pas une fois soko koto mona mwa suspect na bureau surtout na cave pe ba produit ezalaka wana bina da 3 fois na mona mwa suspect mais teke mukona loba na nga pete ser on a pas zéro ayeba teke ndeko na zande aza congolais ayeba ka pete kolo mususu boye tonton wana aye na tongo bakutani na tantine wana bapesa nsu mbote tantine alobi namoni manager aye te lelo pona bengi limero nezoleka te yo bengi ye te kuna minute na tonton na tena maboko na maboko ya ser wana avant na chasser donc chasser mona ba mo maboko la biloko kolia donc tellement que ndeko na biso moi ça elaki manager na biloko abengi ya kene kaza na bureau tant mona bureau azate abengi ye boy amoni ke aza na ye nango te azate na bureau pardon yango mona tuni garçon na congolais yebete ke garçon za congolais atuni est-ce que
omoni manager itelo la yete pa na bengi na yambi foni pete parce que na bureau na moni mutu mususu ko na bureau mutu mususu ki ako cover do manager wa ndenge zaka ke oyete mutu mususu a remplacer yo na minute la bande ko na ngai papa na Congolais habité ngape na moni ete mais na bengi na ngai ete bono bengi ndé abisi senga na skona ba sonne senga na anglais normal abi oh ko so moni mutu to bengi ndé yo sala musala na yo soko sisi musala na OK c'est tout parce que yo yela kaete ko senga na Congolais habité na sens nini ke to mesala mi ko sana e pamba te na moni ete ngomuna tuni tam so benga ke bi ah mama ngana ya kala ka osa musala soki manager ayete azana batu na ye mususu ya likola ko obenga a expliquer ke tina nini ayete mais akoro benga jamais ngai o mutu na sala ka clean be yo abenga yo tunoke ndenge nini lelo na koyete pona bono lebaki bo sala na ye na masolo moko akati wana nde okoki koyeba kaka boye za mwa passe po yeba lisona pande konanga eleki nango tonton na lobi mabia kala moment oya confirmer oyo kaka ba mama confirmer o mama tonton la kenaka ba erne kana ba dibne mais moi son ba tana e ezaka ba tani kaka ba longola ba erne ete ba erne ezaka normal na minute wala bande konanga tonton la lobi la star mukulu mususu bo wana nde ezalaki likama alobi nazo kota kaka boye na office na ngai na moni abi na okota kaka na office na moni mabango bazo s'embrasser donc avandaki donc moi si ndeko biso na Congolais bandeko nanga avandaki na kiti donc akoko banga pete keza côté ya musala bi azape mususu moi sa mutu bendenge nini bandeko na ngai ye ide wana ezayete ayebi te pe na bureau wana batu bakotaka ayebi te na bureau wana musu mutu akoko koleka koko mona bango ye ide ezate donc ya mona make azuma libala epa ya gane wana nini likolo kaka ke akitile ba RT ba R nezala normal comme ba corona oyo ba R batu misala mingi kiti ba misu bazoke ba misu bakelete yesuko asala ki système pa atikala kaka na ba R na e normal bande konanga za lisolo ya soni na minute wana bande konangai tonton na lobi na kute mana na kiti bwa vandi azuli boko na ye alekisi na sima ya manager tanga koti ayo tika clé na ya musala mwasi wana ye moko kaka ayebika sorry siko garçon na pa congolais ayebise sora ba wo be free dayebise ke ozosenga ba excuse nini zala libre bana moko sengo aseki ton sengo aseki ndo na biso x alobi last time no kibongo na bimi nanga tangu ndeko na biso abimi na ye akena ye penda kuna esenga na pa Congolais pe atika na ye pe atika so sala bizum na bangwe na soki pe wapi to yebite bande konanga eza lisolo ya soni na minute wana bande konanga tonton na lobi mama na za makasi na biloka kolamba amona aka ba chasser yaka na tonso ba kute na couloir kaka ele mona na place chasser ka na place nini chasser mona ke ba place ba boleza na kandi na mimela manager na minute wana bandeko nanga ya suka nde ezalaki somo tonton bila star ezalaki vers 13h pas 13h no ezalaki soko osilisi osali clean na yo osilisi donc yabi no ba 6 à 14h soko osali clean na yo osilisi pas babandaka 6h soko osali clean na yo osilisi avant oliozo ngandaku okokozalaki ovandi na yo esika moko ozozela so 14h ekoki ozwi bic na papier au signer okomi nini o libérer musala biso to yebi ki ba musala musu ezala bongo ton zo koto signer o kotake ton pezo bima o signer o bimaki totona suka bi la star na selekment musala rapide to komi ba 13h boy musala na sala ki esili nango abi na vanda komi na koyenga na komi koyenga na komo yenga bi l'état que nazela na 14h na tikel nango akita na C déjà abani zo ba bidon abadon osala ba clean wana bia zo azongisa ngona cave place ezalaka a classation comme ça na ye libre ce r ekoki mbala moko ayoka bongo abima na minute wana bandeko na ngai ndeko na biso papa na biso x alobi la star ta na 13h wata na koti na cave na nini on ezala na soko o koti na no moto ko kota ketaka bato basala na ba staff sopi manager na bosa na ki soki pe nini na yebi na ngate
bayoki bongo ton papa nazo kota abila star na kuta ndeko mwasi bazo sakana na ye bazo fefana manager abila star limbisa na terme nazo loba na kuta ndeko na mwasi atomboli elamba na sima angunza manager azo bete na ndenga sima abi esalinga pasi ton na moni bango na esi bango ka sore abimi na ye abima bien na déposer écoute ba produit na déposer ndeli bato bazo fefa okuti bato bazo fefa osenga ka ba excuse si mabimi tanga bimi na ba produit wana avandi azozela air na ye mosa personne ezate abimi na ye pe tanga bimi garçon pa ki bongo akoti na cave aki bongo atiki ba produit na ye wana place atika ka bongisi yango tant ce quoi sisi bande ko ngai parce quoi kende na bureau pas que nous tika ba clé oyo aba ofuna ba porte pe assigner pe ewa silisi tant a coach na bureau manager a rebise que limbisa na auto mona na kezaki non pas accident dezaki non ka pas erreur limbisa nga ozomo mobile comprendre kaka abi manager a rebise bon ozo ezana ngo erreur salamaki donc te me poser karenga yo mona nga bonabo na mitas ko manager wana ba komi pire na garçon wana tant ba komi pire na garçon ba ndeko nanga manager wana ayebisi garçon na OK semaine to zo banda comme ça ba air na yo ezongi normal garçon pas c'est la zoya musal mais tantine on a évité que tonton wana aza congolais ba ndonga boka lisolo et si la ngope à part wana tonton na bimabi ya kozala honnête na yo eza lisolo zo beta peza lisolo ya son na passe na mawa na tiki suko kanga bango tende na bako kanga bango fezala msu mosa baki emone eza bien te awa bona boye garçon to kuta biso eza bien te bona boye tant msu mosa lobaki bien mobala lobaki to ebite pa mazaki bango mibale meti garçon bi ke la star na mona kalanga lisusu bango te abila sana koma kama na phone kama ne ba jeune fille mo ba jeune fille ba na biso batambola na ba téléphone daso akoti na bureau karabila star na zaka na phone ibonde na zo solo la au moins na kuna na temps déjà ils record ce que la moni bon ba osala kama na zo ba ta vidéo mais abila sana tiko na tana zui système wana na tiki suko mona bango te que na kanga bango bono oui nazo mona ser wana msu tanga yo tika ba kiss nani to kutana ka na er na rosina rozo to zo kutana mais ko kanga maboye la star na ebiso vérité na tiki ko mona bango lisusu te na minute la bande ko na ngai garçon la bi la star esala ki ngai passé mais na boye ko kanga motema na ngai tangu amoni mama mususu ya congolais aye mama na pesi mbote ya zongisi mbote baba komi ko swana mama na anglais mama na pe muso ebe te ke papa na biso x aza congolais ayebisa bi mama moni ba mama ozali faut respecter ka nzoto eza bien te boye pesa musala ba manager ba sakana na bino api muso ozo sala na motoki na yo moko fete ke ozo sala te afuta rombo na banki no zambongo no eza motoki no muto ozo sala ke yo to sala sko mama na atuni papa na x ayebisa papa ozo ba ngo pona bite na lobika makamuzule kana musala awa donc bino bo tozo ya musala pona ngosala mais bino basi bo comprendre te bozo ya musala pona kolinga na bona boy sko mbala moko se wana tuni albino so ba to so ba olinga wana bango ezanga ite habité na zolo bakaka you know that woman moni mwasi mususu wana azosa ba betisi mini na musala bazo saka na musala olala na musala mbala moko siko se wana siko alobi moni za monde ozo so na anglais subsu na anglais comme la biso ozo so na mutu na anglais bote ma anglais za na biso te omona mo koti lingala muso bikamo nzambe nge komela nga mama to so na mutu kole na nga class to so na anglais boy abeti so abi nzambe atinu nzambe lobi nini na se na bi my god debi marango skoto tonton na expliquer tantina bi ni tande ko na biso nani women na muso bazo sakana na ye eza bien milité na kuti bazo fe pa manager wana be ekonomi baza pe na malade sko so na maladi na ye moto ko pesa mama oyo sikomba mako mama na congolais alobi nzambe tiko abi nzambe ko garçon sko ebise wa olobi nini ya bite na lobi na langue na biso
e nzambe engelo baboy ko tonton pe sagesse à ça ki bande ko nga bi maman wana congolais o azali no sala buzoba te na maman congolaise wana ba o sala buzoba ba chiko yeba te ke aza congolais ti lelo ti sikoyo yo ma bi la star ko tanga kombo na ngate baka likamo sebi na Londres na moment confirma o ezo salama yo la binde ko na ngai tongo pesenga lisolo oyo esala nga passe etake mwasi tongo mama na bi nzambe tonton na pa ki bongo pe akena ye tongo akena ye pe esili pesi lisolo ekatana ki wana na muninga ne wana mena suka ngo bande ko nga ndenge zala kaka ke tonton wana tanga yo tika ba produit na ye na se ayeba ete ke ser na biso na kongo na balango kanga ye azo bongsa pe ba kisi na siseki musala azo classe ye pa yeba ki pete sikoyo ndeko na biso mwasi pe azala ki wana tonton na tanga zo solo la dit tonton na pa yo tika ba produit nga expliquer nga abila sana zo solo sko na lingala tanga zo solo na lingala sikoyo mbala moko ser wana sikoyo moni mutu ba fongoli porte abi pose ki ba mo ba porte bele ba buma ba biloko ba storage bele ba buma ba biloko place wana tanga yo ki azo solo na lingala parce que ba abi parce que ba solo na lingala na muninga na ngato solo na lingala ngana be teke ndo na sa congolais azali so na yeba ke bila sana ngana sala assembla ke ondinga kutu na saka congolais tena ndenge to ko kabwana kana bango mais rere sala ke zaka rere te zaka ke eloko le salama ki po ke asola pela ndeko na biso mwasi bala moko ndeko mwasi afongoli porte ndo musa akomi kiresa binde na ngaso sola lingala boy ngonga mobile to staff muso a congolais c'est wata ngaso fongola porte na mona boy tonton X c'est on a bisi tonton ah bon ayu congolais oza congolais tonton na bisi yes naza congolais abi c'est on a le bibo bana fane ka nie ah oza congolais tonton na bisi yes naza congolais maman c'est on a bisi tonton X o bana kala poni olobaka te on a lobani ngana ye musana lobani wana tonton X abisa sko na kombe mana munoko ya ndeko na biso mwasi akolomba to babuzo ba nyoso to eleka yo mona nongo sala no congolais ya bi mwina za congolais papa pardon bombanga papa pardon bombanga papa na yebe to za congolais sko tonton X abisa bi mama eza pasi likolo ba likolo ba longolo na musala te likolo ba chikoka na ba na yo yango komi ko exposer nzoto bo mpi na condition nini na kata cave bazo fefa kayo combien de fois na kango 3 fois siko à part 3 fois wana soki to calculer ba koto musuna ba jour musuna kanga yo teleki plus de 3 fois maman ndoko na biso mama ayebisika papa na papa limbisanga papa na biso mama ngana limbisio mais consent na kopesa yo kata relation oyo na manager oyo akochi ko bala otapine ngozo mona mama oza mwasi ya libala kata oza mwasi ya libala oza mwasi ya libala te yebo ke manager wana azala mwasi na bana oyebi mwasi na sala na département mususu oyebi ye ayaka mwa musu na breka ochika mwasi ni mobana mususu mwa chocolat oyebi ye ona yebi ye yo kanekeza yo oza célibataire mama yo kaneka akoya ko bala yo mama oza ndeko nanga mwasi oza mwasi kitoko tika babuzoba oyo ozosala na manager abi la star mama na asilaki mai na makila bandeko nanga eza lisolo ya soni oyo tozomona ezoleka na komite na biso bakwa Angola bandeko nanga moi misata tokendaka tosala yango na mutoki na biso moko oyo nga nazongana loba parce que nakomi nanga na suka lisolo tosala mutoki na biso moko yo bandeko nanga limero telefone eza wana benga soyebi koza pe na lisolo so conseiller kwa Angola ekopeta biso mayele bandeko na limero telefone eza na obengi ope biso lisolo etungisaka yo lisolo omoni keza lisolo moko malamu ya koloba yango na kata mabi ya Star TV ekokosunga nga ekokosunga pe na yo limero telefone eza na obengi
Ce peut nous encourager pe biso libérer téléphone pesana bande konangai moi critique moi ba remarque et ça la rappelle moi bien au lobi moi loko la star ngala moi loko yo mo na bengi yo et ko sala moi bien bande konangai lo ngala bande kona biso ba mama il faut tous en a caractère, il faut tous en a caractère. Moi si so na caractère te bande konanga mi bali ba ko sakana na biso. Moi si biso ba si so na caractère te yeba ke ba jipe na biso mangi to comment ba pantalon na poto ba pantalon na biso ba no kita facilement. Moi si faut na mutu moko ya robota caractère kati na yo. Moi si faut na mutu moko ya ko créer ka caractère moi mabete me ya malamu. Moi si faut na mutu moko ya discipline sur peut to ça na ba société. Ba ganaye mingi combien to yoka na masolo ba Nigeria mingi to yoka na masolo combien de fois ba lala biso basa ba ko Angola. Combien de fois bazo lala basi na misala ke pa longa musala te po ba bakse ka ba air. Combien de fois tozo yo kango bande konanga na si ozo tala ngape de yo kango. Combien de fois bazo sakana biso ba mama et po ba ekolo ba ganaye ba Nigeria be ekolo mususu wana. Et ça passe na maman. Faut tout tika caractère, on a tout beau ta caractère kati na biso. Que ça na discipline. Likola il y a 8 livres. Mutato sakala na yo. Ko soki papa na zaki na maladie. Quelque chose na maladie te. Spirituellement, Bible bi ete soko sangana mutu. Ya mabe, yo pe rozo mabe wana. Ko combien fa biso ba maman tozo mabe wana, ya bato mabe tozo tena kati ba njoto na biso. Likola 8 livres ozo sacrifier nzoto na yo. Combien de fois bande konanga to yoka lisolo mona mwasi abengi muta oselele musala na ndako bande konanga histoire moko ya passe na ma histoire na yoka ngo mwasi abengi muta oselele su peinture na ndako me ayoki bongo asali tu abima na muta yosala ne musala poki afuta moko a peinture te. Combien de fois bande konanga to yoka ngo na komiteso ba ko Angola omona mutu osala musala na ndako ya mutu omona mosa sali tu abimaka na mutu na pota futa medefra mutu ana te lekaka na ndenga kimaka combien de fois biso mama tozosala yango eza pasi eza soni bamama ifa tobota caractère kati na biso mwasi nyonso foza na caractère mobali tanga azomona oui mobali akolinga yo mais po mwa mobali asakana na yo na biloko mike eza pasi mbongo biso toluka yango na mutoki na yo mais kozo maladi moko bandeko nanga okana kite na vie na yo otika mususu bana otika mususu bandeko na oto bandeko moko tya mutemi pa na yo mais otiki bango likola buzoba elo baka mwasi il faut to bota caractère kati na biso to bota caractère to za na caractère to za na charisme mwasi faut za na charisme partout okende ndeko nango olandi vidéo oh il faut to za na charisme moso za na charisme te ndeko nanga okokoma no kaka jipa ba mibali jipa ba garçon aya fefi akei o aya fefio o aya fefio o aya fefio suko no bandeko nanga oya ko se retrouver ke ata moko ta ko bala yo nini pamba to zanga ki caractère combien de base belé na mboko apoto tozo mona tuli likola ko zanga caractère combien fabiso basi to tuli na poto mingi ta muso ngo bala mobali ngo bala te pa mateni ayoka ki lisolo no quelque part pour ni to zanga ki caractère pour ni to zaki na charisme te moi se foza na charisme kati na yo to mbala zo poussa na pembe na so mbala nga sakano bandeko nanga mibali basana na vedic ba yebaka na sina lo beloko place wana mibali ba yebaka bike moi so na kena na osaka na ye moi so non na osaka na ete. Merci beaucoup tonton nanga X o benga ki opesi lisolo oyo et pesi biso mayele ya kozala na société na biso peut toujours travailler moi si ko so para pamba te ngape na zuma mayele na part nanga. Merci beaucoup tonton nanga X malingo boye ko tanga kombo mais oza na mboka ya Londres awa yo bali bande ko nanga so za lisolo contactez toujours Mabia Star TV o kozala dessus te babi yo s'abonaka wa pe ni ko s'abonner ka eska balbara ba bêtise bo s'abonner na chaîne so ba ko Angola aimez bande konanga partager vidéo oyo ekosala biso malamu mingi. Merci beaucoup ceux qui nous ambaye lelo te bande konanga to komona somba la sima ya liboso ba téléphone na bino ya liboso ba téléphone na bino ya liboso ba computer na bino to ya so obeta lisolo ceux qui obenginga opesinga lisolo na koloba
ya ba s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV. Babi lelo na ko telema na ko bima ya ko kata. Na ko bima obeto ko na mama ya ko kata. Na bima 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 ko kata na bimi ka rovana. Merci beaucoup famille. Nse mabla sa mi bolam. Bye bye.